Nono saka beli tango mulai abeli ba 4 ans tokoloba. Bon, soki ndenge ya kosunga to ya ko nono saka koko bika na ndenge ya mbongo to na ndenge ya nyoso tu ndabiki. Est-ce que apport ya famille musicale nae na part ya famille wande pe ko mona est-ce que famille musicale nae ba soutenir qui est peut-être bandaki ko bela to batika ki ka bongo ne bandeli ba bandaki bina ko sunga ko landela ye ba traitement ba makamunu so tout même présent na Félix mais na dernière minute on dirait ba katanaki ba tikaki ezana maloba batu est-ce que muto yo azana pasi muto ya batu batu ba yepo ba sunga ata ku famille ngo ezana mbongo koleka est-ce que to boya ndini isa lukuta non batu nyoso na mokili babelaka chaque année ko bela malaria abela ki ba typhoïde ba makambe belé mais ça te gende chaque na problème ya misu ne yango ememieti na liwa lelo grand frère bien que azaki petit na yo azaki musicien tu évite ceux qui va s'écrire na ye mususu aroye bisaote mais yo na rozaya na est-ce que chaque simbagi peut-être chaque avec musicien lokola penga na za pasteur bon koloba ke chaque simbagi kisi to akindai ko luka nde sali retour wana ngana yebite na bande ko orchestre na bango ya waze kwa kuna ata mutu moko ayete pe abengite kaka tozalaki na mutu moko ya musicien na ye kin pade ayaki pe kaka tali lokola za mwana njili pe azunzela kei chaque ezalo kwa to pesa ki azalaki mwana na ye azalaki travailler na ye o ye palingaki mingi biso zone eloko kolobate ye moko soka moniki aluka famille to asala eloko moko boy pona musicien na ye biso na famille to boya te ala davie tout justement l'air karaba hotel ko beta générique ya fimbu le ba uto beta générique ya fimbu wana eleki mwa mikolove ayo banda misu yo banda ye akende ba répétition ba mona ke vie misu eza bien te ndanga kufi boy to tikalo mona na mutute ya kiltira pays vito tikalo mona mutute donc ngaku na kama ba orchestre ngo soki ala ka bo eza musique po mutu bozala na batembele bokenda akenda ba poto na bino mais botikalo mona na te bon mawa trop solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonza bas ya ba 001 blague tele lo solo libiso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mon pepa siga yena ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen tiki. Ouais, bonjour bonsoir, ça dépend encore à RO Borotal et la Bisso la chaîne Nabiso Congo Victoria TV encore une fois nga Isaac le chou présentateur na bino lelo toye vraiment na mabele na fief esika o wapi artiste et musicien nono chaka a botameli a koleli et puis na place o azula ki ba malade na nyonso ça dit toyaki vraiment par rapport à information oyo to pesa ki bino que a hotel gotika biso ya cela 2 jours passés donc on lelo vraiment to sepela ki koya vraiment na source na base na e na palais ici ka o wapi azali juste en face a eza déjà et pas na bango place o nono chaka a botameli a vandi a koleli wana ça dit place pe matanga ezali place makambo nyonso ba ta famille ba tout ba ali yango na lelo tu y es vraiment que la bino information la source parce que bah tu es belé baza ko se poser la question est-ce que Félix Oise quoi soutenir qui non chaque en temps où il y a pas est-ce que Félix Oise quoi est-ce que tellement que les lots ça a vraiment na fief na ene toroye parce que réellement bah tu es culture pays vie na Félix Oise qu'on a bande gognos non chaque aibaki tant ozaki na bon moi ceux qui vraiment ba qui soutenir et sur cette déjà je m'en vais pour dire un grand merci comme ça au pétrolier de Dallas JB Kumaluta on a lancé pour la ming ko benga catastrophe monétaire
Soro Koutena Jibe Kumaluto au CP la comme Solé aux ala vraiment n'engez alara. Un grand merci comme ça à Papa Bia qui commence Senghor Kolo Liziba et aussi il y a Did de Badila Mokonzi à London Trésor leader Jacques Panou Ray Lundula depuis l'Angola. Un grand merci à toi frérot. Aristote Nzalapagne Wembley Bar. C'est dit Marambogito Kozana. Toko Linga Pena Koloba Troté. Préférence Toro Kota en Lopango et Zali pas banonon chaka. Poto Zoata quelques membres de la famille. Bah mais qu'un peu expliquer biso. Comment est-ce que chaque azalaki maramneni lekaki et après toko continuer na ba intervention ya bande comme suspect à quartier pour ba meka un peu ko expliquer biso gros bébé de la presse Gémiment en tout cas un grand merci aussi nayo merci na bande connaissance c'est parti ouais toujours car na ndenge to betelaki bino li solo to yaki vraiment na kati ya lopango ya banono chaque to zaki na libanda to bande ko solo la siko to koti vraiment na kati ya lopango a to kutana quelques membres ya famille Torosolola bango par rapport à liwa non chaque depuis abandé kobela maramunyo sonyo soningi les gars en tout cas beau s'abonner massivement beau continuer toujours qu'on s'abonner na Congo Victoria TV parce que Congo Victoria TV ne place pas marambagito ko ezala place d'information ezala to kindara vraiment na source place où to reçoit vraiment ma information solo parce que to ko zelaté et comme la biso na musique biso mo to kota vraiment tina kati les boss Aristote Ngoyi. En tout cas, merci vraiment. On a acte les boss Aristote Ngoyi, Maître Trésor Moguiche, océan de la sagesse. Maître Trésor Moguiche, océan de la sagesse. En tout cas, tout ça vraiment quand le pan déjà tout coûte un membre et la famille encore oh les grands frères P. Il y a non chacun à expliquer qui biso to solana et toeba comment est-ce que Makambu Eza Koleka vraiment a en famille. Sur ce, j'ai dit déjà un grand bonjour papa. Ah bonjour hein. Ouais toujours bana poto bana de partout. Na souci car ya informer bino na souci car ya goyeba information comment est-ce que marambezo les cas a toza vraiment na kati ya lopango ya banono chaka o azaki artiste et musicien na kati orchestre culturel pays vie papa ko ki déjà ko expliquer batunyo so bazota la yo soki yona nono chaka relation ni boza non. Bon merci tout d'abord nono chaka za lekinanga propre na ibike nono chaka za musicien ya Félix Wazé quoi parce que même l'air bakendaki na France pour na kobeta ngam na kendaki na zaki lokola membre on a kene ko tika buka lopangu pour na été à voyager bon nono chaka ya kobela après kobela na ye ayi ko kufa ndingi mutu no sakufaka o ngana yebi papa bien nono chaka utaki kobela o yebi akufi ndingi mutu no sakufa est-ce que maladie nono chaka ezwaki vraiment combien de temps parce que bate belé bazoloba non chaque abelita moulay mususote non chaque maladie il y a quelque temps tu éviter pour na yomoro le rose membre à famille non chaque abelaki ça fait déjà combien de temps bon non chaque abelita moulay abeli ba 4 ans koloba bon soki ndenge ya ko sungato ya ko non chaque koko bika na ndenge ya mbongo to na ndenge ya nyoso tu ndabiki to sale fort nyoso tu ko banda bande konaye ba camarade biso pe na famille to sali nyonso pona ete nino chaka abika akufate mais le les amokano nzambe ndengi bible lobi ete tuuta na mabele to kozonga na mabele eza mokolo na ye o ekoki pota kufa donc nde nono chaka uto kufa dimanche. Ouais, non, chaque auto kufa dimanche. En tout cas, tout ça vraiment dans la préoccupation belé et ça libisse bien le roi tout solana grand frère propre et non chaque trésor tungama depuis l'Angola. Un grand merci à toi aussi à Sarah Lushiku. Non, chaque artiste et musicien a évolué qui dans le groupe culturel Pays Vie, certainement. Est-ce que apport et famille musicale n'a pas ya famille ou n'est pas comme on est-ce que famille musicale n'a pas soutenu qui est peut-être en bande qui kobela to batika qui est bongo bon na yebi que ne bandeli ba banda qui pina ko sunga ko landela ye ba traitement ba makamunu so tout même présent na Félix mais na dernière minute on dirait ba katanaki batikaki na bango bo famille a continué ki na makamususu o ezaki pona ko sunga nono chakale kana ko bika mais nzambe mutapesa ka nzambe mutazui bon ezap naka bongo oh par rapport à l'information au biso peut toujours qui on a eu à contacter certains musiciens à groupe culturel Pays Vie oh ba expliquer ka biso peut tala pe na ba chaîne misusu ya ba télévision ba loba que bango ba yaki po ba sunga ndeko na bango nono chaka o azayi ko évoluer na bango mais certains membres de la famille ba boyaki ba lobi que
botiki la biso ndeko na biso abika akufa aza ya biso mutu akosungaye aza to boyi akoya na compte orchestre te to ebite est-ce que zaki ya solo to bango ne ba kosaki lo bon wana ezana maloba batu est-ce que muto yo azana pasi muto ya mutu ya batu ba yepo basunga ata ko famille ngo ezana mbongo koleka est-ce que to boya ndini eza lukuta batu bazali ko ya pona kosunga to yebaki bango pe to za ko mona bango mais o bakolo bana télévision ki to yaki membre de famille aboyi non eza lukuta wana eza lukuta en tout cas bandeko balandi jibe kumaluta catastrophe monétaire Cédric Matériaux seda ça dit tozoka makambo ndenge za ko kende ndenge za ko lobama toujours continuer kaka parce que toujours qui vraiment bato belé ba qui biso mususu bato misusu pe ba lobby boy ce n'est pas pour la première fois que Chaka abela ndinga belaki bien que memi na liwa mais yago bela ndinga belaki c'est pas pour la première fois est-ce que comme étant membre de la famille malade wana ya misu wana o Chaka et kumisa qui est bon est-ce que abela rango déjà ou soit ezaki ka première fois non bato nyoso na mokili babelaka Chaka zai ko bela malaria abelaki ba typhoïde ba makambe belé mais ça te gende Chaka na problème ya misu nde yango memi etina liwa lelo ezalaki te ke o abelaka non kobela muto sabela na ye même nga pena belaka to nazo bela mais kobela ne pena ya grave ne yango ya misu pe memi etina liwa ouais certainement parce que babi malade yona misu nde to yoki oyo ezaki troisième fois to ebité so eza ya solo to ya lokuta non ezaka ka mbala liboso parce que so ezalaki troisième fois bongo première fois na deuxième to zaki wapi ngana yebi ke zambala liboso o pe famille to yebi ke zambala liboso o ye akutani na kawana ya misu. En tout cas, c'est pour la première fois qui est là pour la première fois. Abel la maladie, est-ce que grand frère, oui. Bien que Adagi petit naïo, Adagi musicien, tu évites ce qui va s'écrire naïo, mon sous à rouer bisaoté, mais yon rosaya naïo. Est-ce que chaque simbagi peut-être? Bon. Pour un musicien, il faut que c'est les 10 musiciens, ça rappelle par moto. Est-ce que y a côté quitté, il y a un retour ou soit des ans bon, nakolo bake chaque avec musicien, le ko la penga na za pasteur. Bon, kolo bake chaque simba kisi to akindai ko luka nde sali retour wana ngana yebite. Na évité parce que bon nga pe même biso pasteur batu be balo bakono pasteur wana simbikisi pasteur wana boitane ngazo sala metansu nguya na ye to nguya o nga nazo senga to mabonde na nga yango wana nakolo bateke chaque simbikisi nde memi na liwate d'ailleurs biso na famille na biso toza penda na mokano makasi muto akokoma pa yanganga to muto akozwa kisi akokuta na retour na ye mais nga na ndimite ke chaque azwa kisi nde yango ebomi misu non parce que totambola ki nepe bisike belé même ya batamayele même biso moko to mona ki oto koko mona mais asimba ki cité o nga na yebi grand frère alobi o ya yebi nono Chaka asimba ki cité akota ki pe bikota te mais batu mususu batu na ki biso Cédric Mbala petit frère ya nono Chaka o yepe az artiste musicien azaki na groupe Villanova et puis azo sa chemin na ndenge pe ka batu mususu ba biso que Cédric Yepé aza parmi batu o basalaki que non Chaka akoma malade mais nga étant mutu quand même naroki jamais ka kondi mamba moko bongo mais il faut na tout na mutu aza vraiment na kati ya famille mutu pena aimaka parce que ba bipé Cédric Mbala vu ya ba succès ba makambo nyonso wana Yepé asalaki que grand frère na ye akoma na mo down poye amata mo likolo to ebité parce que ça musique ya kabongo bon ngana ngolo baboye biso famille na biso eza famille ya ba musicien kobandana même oya vandi wana kobandana Caleb Lutumba donc Shiro oya za Angola asala abetana de fao ba Chaka su bazoya na ba Cédric ezo loko biso loko sutuka na ngote po eza lupemba ya famille etine na musique bato bakolo bake Cédric aza complice na yaya na ye po na lupemba wana me ba ya ba prouver biso to ba prouver Cédric biso na famille to yebi ke bana soko tindike ba joueur mi to zomona bazo beta bale ndenge to lobi ba pasteur bazali ba mambo belé bon Cédric akozala coupable ya nono Chaka ndenge nini eza lupemba nde ya famille nde muto tindi bango ndenge wana
bazala oyo bazo évoluer biso surtout ngana za pasteur oyebi to toujours évoluer na ndenge na biso donc makamba kisi penza eza penza te biso ne problème dozana ngolo sambo soki mutu na mutu osimba kisi na ndenge na ye wana ngana yebite mais biso na famille na yebi ke na cadre ya musique eza lupemba oyo euta banda kala donc banda kala leki na biso musu abeta na defao ba mususu babeta na makambo ebele petit mususu aza wana ye pa beta donc tozala ko na cadre ba musiciens minene o tozana bango na Congo oyo ba imbaka na kati ya musique donc eza nango penza te ke kaka nono chaka to Cédric aya balo baboyeke aza complice non eza pena bongo te. Ouais, en tout cas biso nyonso tozoka vraiment ba bieza nango te ke o Cédric Mbala on a ni Christian Mukoko depuis les États-Unis d'Amérique Frère Muzinga ça dit maramongo yango o binonde boluka ki bozaki na posa vraiment koyeba tozana grand frère tozana kati ya lopango ya ba nono chaka siko nono chaka akufi nono chaka ibembeza en morgue tu éviter ba disposition nini oyo famille déjà bobandi kozwa to soki bokutani déjà na quelques membres ya orchestre na bango to baye déjà kotuna bino programme comment est-ce que bozo ça la makambo ouais siko chaka déjà akufi ba disposition nini to ba programme nini o déjà bosali na compte ya famille SKP bandego ya culture pays vie déjà ba bengi bino soit baye déjà kotuna bino comment est-ce que bozo sali la ba programme to nengeni makambo zo kende déjà bon nakanisi na niveau famille chaque fois dimanche lobi to yeba ndenge to sangana na yaya oyo azana poto na biso surtout na batata poto yeba ndenge parce que moi na zaka tata pe mama bon na bande ko orchestre na bango ya waze kwa kuna ata mutu moko ayete pe abengite kaka tozala kina mutu moko ya musicien na ye kin pade ayaki pe kaka tali lokola za mwana njili pe azunzela kei en tout cas ba bengi biso te ba ye pété to kutani pe na bango te mais biso pe na niveau famille tozo bonga malembe to yebande to ko sala parce que za mutu na biso azaleki na biso soki eza neloko moko boye oyo peut-être ke bokoloba par rapport ya culture pays vie po ekomela Félix Waze kwa eloko nini ezaki bokoki peut-être koloba epa na ye bon mpona koloba mpona président bon chaque eza lokola topesaki azalaki mwana na ye azalaki travailleur na ye oyo ye pe alingaki mingi biso zone eloko koloba te ye moko soka moniki ya luka famille to asala eloko moko boye mpona musicien na ye biso na famille tokoboya te nyonso oyo alingi asala akosala tokoboya te ata alobi ke akotya ebemba chaka na martyre to alobi nini azalaki travailleur na ye azalaki musicien na ye oyo alingaki mingi biso na famille tokoboya te tokondima nyonso tu bino na famille borobo était borondima surtout mais est-ce que peut-être pe azamutu et rose la pe azobanga sokaye peut-être famille boko menacer to bana quartier bazo kanela e ba biloko nyonso na bezalara bon soki présent waze quoi to ba musicien na ye soki bakokolo ba ke famille to boya ye to kanela ye to nini non alukanga ngana zalaki o mona yako tika buka lopango la ba chaka ba voyager comme on a pasteur ni tout dans numéro de téléphone nga abengi ngai akoya mutu moko bouger ko zala te derrière yaza mutu munene nana bouger ba wemba ba papa wemba ba kufa ba menene ba kufa ba musicien minene ba kufa bon est-ce que problème est te to lobite ke waza kane mutale non so kalinga sunga ko sunga ya za calme tout consort problème ozate. Ouais, merci vraiment tous ceux qui bon on a membre de famille mais bana poto bana partout peut-être que beaucoup en a moins soutien par rapport il y a finance par rapport à nini si un numéro ou peut-être bah vous rejoindre bino so ko pesa ngo rapidement déjà bah tenir so ba zo déjà so ba ko benga bino. Bon, merci pour le numéro isa 283 89 67 27 265 89 67 27 265 ou bien 900 800 315 900 800 315. Voilà, on a un numéro par lesquels plutôt ceux qui vous bengi Borozoa pasteur ou les grands frères propres il y a non chaque en tout cas et ça vraiment c'est on a biso goya à partager ko ba ma solo vraiment na kati ya base parce que Congo Victoria TV tout qui n'a pas information na source ceux qui te jouent information la source tête c'est bien et l'autre côté parce que notre boulot notre devoir c'est de vous informer de vous transformer et puis de vous former aussi donc il y a moyen qui vraiment c'est un makasi ya goya na habiter ceux qui papa rose à la moi et l'autre ya suka ya kobakisa to et l'autre musupe koza tepo tout ce que la nabiso na yo déjà bon et l'autre kobakisa pene zate to lobika na bande konyoso o ba ibaki nono chaka ba ibaki nono chaka za sauter problème mo zate calme ezali to le la
nono chaka na ndenge ya esengo ndenge tolela emene ya ba musiciens surtout bakufa calme ezali moto akotia désordre nde l'état kozwa ye na charge mais biso toza calme azaleki to aza yaya oyo akufi ndenge bible elobi ke motu nyonso esengeli kufa toyebi ke eza ntango wana mpena te oyo akoki kokufa parce ke atiki bana atiki mwasi mais tokosala ndenge ndenge nzambe alobi na bacirconstance nyonso topesa merci mpa na ye biso topesi kaka merci mpa ya nzambe tozokende kaka ndenge makomi elobi donc toza calme toza bien moto alinga sungasungi même na moyen ya prière na moyen finance nyonso to akosunga problème eza te merci. En tout cas, merci beaucoup, Descens Mojalissi. Merci vraiment tous ceux qui ont un membre de famille, tous ceux comme ça, tout le monde les bandes, tout le temps, quelques bateaux, bazala rapena chaque parce que chaque azaki ka ya famille, chaque azaki pena bateau, ba kolinaye, bazaki naye, tu reçois quelques interventions dans bango. Pour na souci toujours ya ko informer bino. Merci. Ouais, toujours car on a souci à informer bino, européen c'est bino vraiment information. Tout qui bon on a kati ya lopango ya banono chaque siko tous en libanda, tous aura quelques interventions ya bateau vraiment bazaki pena non chaque dès son vivant en tout cas. Junior Barcelone déjà un grand merci à toi frérot et puis merci d'avoir Rick Miguel, un grand merci. Non, on regarde déjà aux interventions, il y a maman Moko Azalia. Bonjour maman. Bonjour papa. On a aussi mis un micro problème dans le tout ça vraiment juste dans secteur na fief ya nono chaka na habité maman déjà combo gros c'est sûr combo ezanani comme maman Rit est-ce que oyeba qui vraiment nono chaka tebe ba chaka makasi vraiment eza pas mi ko mona ekaka keka boye to na souci makasi vraiment donc tozaki ni malamu abeli misu après avoir bela misu boye le to zana eso elongote donc et puis ça biso pasi quartier mobimba neto vandi bozo teka wenzi mobimba. Donc vraiment, atiki moi passe mon makasi. Malheureusement, peu moi ça za loin dans la bana mais na simaye asiko kufa. Tu as souci makasi vraiment. Mais les tous en insulté. En tout cas, maman vous en souci makasi parce qu'il y a mais moi quelques questions de curiosité par rapport que bino pe bozara. Alors est-ce que banda ko bela pour azaki musicien orchestre culturel pays vie banda ko bela bande ko na culturel pays vie botikala ko mona bango tate ko ya ya bande ko waze ko ba beta en orchestre waze ko botikala ko mona bango te bon tu sais ko mona bango te mais te bandeli ya misu nde banda ko ya mais te comme meke comme ya makasi boye to mona ka bango pe lisusu te biso pe na quartier to banda ko mona epete parce que ba bomba ki ye. Bon, tu comme on a qu'à lui voir na yeka karandenge, ba jeune à quartier ba tumbinda kuna bango parce que pour et puis c'est qui kanda mingi mutazeki mutabatu. Ba mon a qu'à ministre boye azali susute, tozoyi baka de sa zonga awa mais ko ya ko tala suivi ba no lingate. Nandenga kufi boye ba jeune ba ki kanda ba tumbinda ku mais to boma ki yango peka quand même, yango vraiment moi mke ya ko lobande zaki yango wana. En tout cas, merci vraiment bandeko balandi. Ça dit bisonyo sotoyoki intervention ya maman azaki pe maman ya quartier a expliqué biso comment est-ce que makamuna sur les gars qui n'engagent mutazaki kobela et puis n'engagent à comité na kokufa na yeba ndeko culture pays vie certainement misus ba ndeko ya ni bandelime na suka bazaki suko ya en tout cas ezaki bongo vraiment esengo ya rozala vraiment na base na ye na mabele na ye parce que eza vraiment esiga wapi nono chaka azali esiga wapi abotama esiga makambo nyonso vraiment et ça là ça dit torozo sous quelques interventions ya mutu moko ya suka comme ça to boucler na biso na émission na biso. Ouais, toujours car dans les cadres de information, tous continuer toujours balade na fief na quartier wapi. Non chaka à Botameli, à Kolelia, tout ça vraiment na baya. Tout sur la baya, tout le monde quelques questions par rapport kaka. Il y a malade depuis na liwa, il y a non chaka. Bonjour. Bonjour. On habite sur Goye, bisa déjà bandego ban so barolanda comme vous avez zanani déjà. Bon, Aristoure, bon. Oh, toi, Nanjili, à propos de loi, non, chaka. Bon, et ça, biso vraiment pas si makasi. Comme on a vu, toi, là, il y a bien. Ve atiki biso garabo et malade, wana et banda, ve aveugle. Donc, et ça, biso vraiment pas si aveugle, wana, to bandiga, to moni ve aveugle, lelo. Lobikuna boyo, via commis paralysé. Lobikuna boyo, via alobalisu te. Bon. Et ça la biso vraiment pas si certains mobimba to regrettant nango ndetingelo et ça la nga pas si orchestre na ye place pena via bande ko beta batika la koyate to rekoma déjà wana parce que non sentir déjà ne lobeli na oza na souci oza lisusu na kanda magasi ya bande ko culture pays vie tangu non chaque bande ko bela maladie na ça vraiment combien de temps. Bon malade avait tout justement l'air karaba hôtel ko beta générique ya Fimbu
le bauti obeta générique a fimbu wana eleki mwa mikolo vie ayo banda misu misu yo banda ye akende ba répétition ba mona ke vie misu eza bien te mais vie banda ndima akende na ba concert kana misu ne wana kaka bongo ok ba concert malade avait banda na le bauti obeta générique a fimbu malade avait bandi si veut pas yo kota parler à côté parler dans yango wana. Bon siko par rapport à la famille musicale na ya bandeko na ya culture pays vie Félix Oazé quoi na ba collègue na tout ba bandeko travailler na bon est-ce que bino le roi bon la quartier soki mutu ay boko mona botikala mona ta mutu moko te bon ndetinga vraiment na tikala mona mutu te na tikala pena ko mona mutu te ya culture awa biso to ala awa do base na biso nde ala ko liboso na bango liboso lupangu na bango do to tikala ko mona te ndenga kufi pe boyerie mutu ayete ndenga kufi boye to tikala mona na mutu te ya culture pays vi to tikala mona mutu te donc ngaku na kama ba orchestre ngo soki ala ka bo eza musique po mutu bozala na batembele bokenda akenda ba poto na bino mais botikala mona na te mawa trop so ba orchestre ngo ezala ka boye donc orchestre ya de famille ndenge ala boda to sala famille donc famille faut kolingana muninga soki na passe faut boya ka rendre ya ta visite mais batikala mona na te boye vraiment donc on a vraiment dessiné à bango makasi. En tout cas merci vraiment ndeko abiaza vraiment dessiné à bango aza pays morote bazanga bandeko muso ebite soki bapoko bakisa mo liloba mo boye par rapport kaka ya liwa ya nono chaka. Ouais, merci pour la parole. On s'est présenté dans la Ecofo. Petit vraiment nono chaka ya Jogo Ayebi. Bon ils ont la douleur qu'on perd icône munene na musique congolais le l'a fait. Regresa makasi sang le wala ngala okango lendi na tongo. Pour toute la journée, les élèves côté. Mais chagrin Zara qui est pour Bandafa Bella vraiment. Donc on a tous les musiciens. On a pas si Ven Bino, Tobengi Papa, chaque Congo, on a pas ces raisons. Pour vraiment Bandafa Bella, comment les musiciens move naé, quoi côté là rien. Est-ce que malade on a peut-être le banon tout solo les arts on compte à ta famille pour ton rôle au bapé orchestre c'est bon mais chaque part qui musicien est-ce que bah je on avait salami la famille. Ah bon, vers malgré boulona nous les bisous de Fandi Koto, notre côté dans la famille on a mutabel maladie mon bon qui a muté changer maladie le roi muté changer la saison et le climat aveugle paralysé muté le sous-souté et ça qui a muté au coup banine donc on a évité muté attendre la éviter mais au bisous to yebete que bana quartier bah généralement la famille elle a raté elle a vraiment été. En tout cas, merci vraiment. On a évité de Soko par rapport à Kaka et Masolo et chaque année à Koufi et Biso. C'est vrai, ça là vraiment pas si. Tout le monde attitude Nabino vraiment besoin de mais besoin de sous Nakanda. On a photo le bango Kanda besoin par rapport à Bandegonae et culture pays. On a évité Soko Baksamon Lobamoro. Bon, merci pour la parole. On a la minute César. Premièrement, tout le monde vient sur le quartier. Regarde ma casse César, l'air va bandek maladie. Soi-disant muninga ni moko boy na biso na rotanga kombo na ye problème ezate toi vraiment na poser makambo na poto za la vraiment na précision to la ndaka na télé 50 année passée Eclipse à l'écran na télé 50 na ba musicien mususu a relater biso na presque non bango ba senga ve ba traiter famille boyaka biso ko to yeba relo ko to meka ko condamner famille en soi là to landela to monique qu'il sera payé ba ya ba senga ve elo côté ba senga pe na famille avait elo côté sinenge va kufi boye to mona mutute awa aya même oni ba ndako zala na ye autour dans la kati ya lopango na bango ba lobi que dimanche jour au chaque kufaki il paraît un certain musicien na kombo ya kin pader ya ki ga ko sala inspection à Tali et puis akia solo na mutute to ebite bino bo na quartier ce qui ça vraiment mamba solo to ya lokuta bon o ya kin pader za ya solo kin pader soka yaki ayete na konza qu'il sera PV kin pader azamo na quartier 10 moi na quartier 4 kolina venanga chaque année nga kufi so kin pader akenda qu'il sera PV grâce à chaque amtamema ekuna pour ça petit na mabele ba kolina ye l'aime so yaki na rendre hommage pas even na contenir relation bazala kinango c'est ça en tout cas le roman mukie peut-être que boroki pe koyoka parce que ndepeka to yoka ki que ba je on a peut-être na lobité za ya solo mais peut-être que Cédric Malawaza petit frère na yebe azaki peut-être na kati ya maladie wana po chaka comme na maladie misu po yebe côté azali azoma fioka loba descendance mondialiste. Bon parlant na ko répondre nengeni yo nengeli loza bozo sa l'émission na yo c'est arrivé lelo muto ayebi oté amoni ko mo présenter émission mo lem sud devant
président moko ya pays moko ya munene ya lobo sololi, c'est ça. Et là on est considéré que nini l'air de connaissance Cédric Mbala c'est pas Fabregas à boire qui génériquement cause qui na succès qui na place, c'est tout à fait normal et considéré que na maladie avait. Il y a un bateau bimisa qui ba rimer wana mais vérité en soi maladie wana na limite que outé pas Cédric. Hein? En tout cas, merci vraiment tout bon intervention ya bandeko ya quartier ya tout ba kolana non chaka ba petit ba master ba vieux non chaka na ba mère non chaka. En tout cas, toujours continuer toujours kaka na quartier na bango tout ça vraiment na quartier oyo non chaka botemeli en tout cas ça passe ko bungisa artiste et musicien logo la non chaka mais donne le retour ça la tête décision ça ya nzambe ne mutazwaka yebe mutape ça nous ne pouvons que lui remercier. En tout cas, ezaki vraiment un sengo ya ngai ko présenter les bino émission o ya lelo ya mongolo ya lelo JB Koumaluta les pétroliers de Dallas JB Koumaluta je ne cesserai jamais de te remercier parce que ozo sala maramu ya ndenge sengi ezala. Un grand merci comme ça dans notre caméraman Loy, en tout cas Loy, un grand merci na yo, un grand merci aussi na Darcel Easy les monteurs les plus expérimentés. Merci na bandegonion sur la Louma Leba, je te remercie. Prochainement tu recoutes na sou na bandego muzu pour robeta les sous solo oy talikaka. Information et musique, il y a théâtre, et puis nous continuons toujours à informer, nous continuer à s'abonner massivement à Congo Victoria TV, les chaînes, les informations, il y a solo, il y a solo, bien. En tout cas, un grand merci à Bandegonion sur Borozali Bakou, Yagolanda Bisso. Je vous remercie, je vous dis comme ça, un grand merci et puis bye bye. Ce total c'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. Blague de loi sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Poto ba news alelo. A el biso Victoria TV. Donc aluta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa amen.